Merci, cher fidèle internet, merci Pambate, vous avez belé mon entier, vous avez la chaîne G6 de Paris Télévision, où il y a émission de G6 Culture, au milieu de la culture, tout le monde, mais le G6 Culture qui est télévision, à Wap, le commune qui s'est sous les Loapi, le 10 septembre, rentrée scolaire, bana chiki bazoni chiki rentrée scolaire mais to kitaki awa ndesika balbaraki de dernier pena bana bazona ya solo mais ko to découvrir na bino elongo totala pena soki bana classe bazoni vraiment ya solo et pamba peto to beta ma solo ya classe ya ofele ya Félix ya poza Félix Tshisekedi qui soki pesa pe ya solo to découvrir on kaka elongo na bino mais vous allez toujours brancher na G6 de Paris Télévision pour la émission qui toque pour la réunion sur découvrir est-ce que pas la peine pas une classe ya solo ningi to seli no analyse oyo et nous on Montréal et Limbokamboka azana donc analyse to seli bio ceux qui vraiment eza vraiment qui ya solo ceux qui pena bana pe ba parents ba na someli bana bango so ba bilamba to rentrée scolaire oyo eza pena ndenge ba rentrée scolaire ezalaka to découvrir ngo longo na bino à l'émission G6 Culture pour découvrir avec moi votre honorable de Paris wana na moni mako Patrick de Panama passeport rouge dans kata Hollande garçon de Paris lumière à Bassi papa na Félix dans kata Paris et pourquoi pas toi Aimé Black la patron na moi dans kata Luanda et pourquoi pas de moi élégance grand format maman le pango et ça pour ça dans kata ya Luanda donc tu redécouvrir tu retournes à moi quelques parents parents tu retournes à bango ceux qui vraiment ba soni bala bro blamba peut tu rejoindre moi quelques essais il y a pas la classe tu redécouvrir moi na émission oyo G6 Culture hein il me pose et ça là vraiment bien Franco ouais merci ni to ba qui toujours moi quelques parents tu ba ceux qui vraiment rentrée scolaire oyo les apprenants ningi ba rentrée scolaire no ça mais tout le monde bonjour maman oyo ezali émission G6 Culture oyo eza chaîne émission G6 de Paris TV to ba est-ce que rentrée scolaire oyo eza vraiment ningi ba rentrée scolaire no ça tout si oyo eza différence ya nini ezali rentrée scolaire parce que bana baye ba parents bazali ba professeur ba messieurs to moni école ezali inondé na bana alors rentrée scolaire ezali donc veut dire que rentrée scolaire veut dire que bana pena bazungi na bango pena oui bazungi classe ba parents epele bazofandisa nanu bana na ndako or rentrée scolaire ezali lelo sikolingi nayeba est-ce que ndenge balobi classe eza ofele est-ce que eza vraiment ya solo pena kekela eza ofele po bana poto bana monde entier baotala biso na émission oyo G6 Culture oyo ezali chaîne G6 de Paris Télévision donc baotala biso na ndenge kelasi eza pena ya solo ke eza oyo ofele to eza pena ya ofele ba école oyo ezali agréé école catholique agréée ezali ofele oyo ezali et ba école oyo ezali non agréée ba école privée ezali bazofuta minerval oui bazofuta minerval parce que ezali école wana ezali privée ezali promoteur nde moto akofuta ba professeur akofuta ba messier bongo sikoyo soki bango bana bafuti minerval te bakofuta ba professeur be ba messier. Merci Patrick de Panama. Patrick de Panama passeport rouge de Katsa Hollande de comprendre que là c'est une maman tout le bas ils ont des na ba école privée c'est la école agréée donc veut dire qu'il y a l'école où il y a l'état quoi bon on est bazar au félé mais école catholique et agréée mais donc on va toujours dans l'émission de biso maman merci vraiment donc on va toujours Montréal et Limbokamboka balobi le match sur moi attends mon le sous pour toclor na bino ne to la sabino pe moi quelque bana ningi ba yi donc on découvre pas l'émission oyo vraiment pourquoi pas mon sponsor officiel Patrick de Panama passeport rouge dans Katsa Hollande garçon de Paris lumière à Bassi papa na Félicia et Montréal et Limbokamboka moi pose toclor sous ouais merci de continuer kaka à ce que tu vis mais à blanc tout ça à quand ça collège mon pasteur tu vis donc tu vas vraiment bonjour bon monsieur tout le monde qui est le ils a les 2 septembre dans la installation de la classe il y a moi émission de G6 Culture la chaîne de G6 de Paris qui est à collège mon pasteur tu vas vraiment sur du bas là-bas et là c'est sur tout bas parents
tout rentrée scolaire ils ont ndenge ba rentrée scolaire c'est ça la rentrée scolaire vraiment échoué pour te dire ba bi rentrée scolaire au Félix Tshisekedi a échoué est-ce que vous avez échoué en tout cas na bosolo nyonso pas na biso chef de l'état ko échoué